Makama bien o biso ba fan to ko sepela. O biso ko sepela ezaki miziki nde o nde to batozela ka to yoka. Lelo to moni ba mise na biso ya katsa Kongo o ba bimise li biso Autour de moni fallait bimisi, to moni peut faire à bimisi. Mais moutaleki na bateau tout va bimisi. Faire à leki. Faire à leki. Faire à beti maintenant tout cas musique faire à beti. Donc c'est lui qui en avant de yo kapena que musicien boa yembi. On comprend. Faire à beti maintenant musique. Ni jalo na biso mais yo kana muta koma mutu na ngefa. Ngefa ko zo no Rwandais. Bato F23 bango wana. Yo mo tukomo ngefa. Yo mo tukomo ngefa na ngefa. Biso na kongo ba tukomo ngefa. Mo tukomo ngefa. Ese ko ba F23 kuna ba bango wana. Oh, bon ba concert na lobia. Ça y est. Na lobia ba concert tu ba tout so bete ba to so beta beta wana. Ese ba beta na basal mo ba beta basal mo ga mike basal mo ande. So ba ine sa katsa hippodrome. Et fula yo. Et fula wera. Et fula yo. Pour moi, concept va bêter. Je suis mindele. Fallait abêter qui mindele. Mindele moi. Tu vois les bon côté mindele, bah y a qui pour la mettre Gims. Tout ça, mission mindele va dire. Mindele va saladité. Mindele muso comme on a mindele musu masane mindele ti. Parce que piana papa na ngefat. Yekeni piana wala papa la ba wa bota ngefa wala. On me balé basandenge mo yo pe ken piana mutune bani liboma. Yenda machinga po ma via fere via bata fere wabo bo ma yawo soko ki yango tapo mutabonga na kokotela beti bakene na bato benaki ba ko baba to ko go beta masona eti ake senga mbongo ne soko senga bonga ko ba mbakene piana ta na makamune ndini yebo kena muyibi na kena mela biso mbongo bon kena yemo makawasala biso kena kima biso na mbongo tsate na poto bongo kena kima na mbongo kena kima na mbongo na bela kima tsala mbongo na ba 4 mois ba kopo moto na sala naye kena pena yemo na muyibi yeso muyibi na yibi osani misa na kumisa yemo misa na asuka na misa na wana soto pelo wa to molo ba passer na biso mai kalamba na respecta kai soto pelo wa passer salaire moi na respecta kai yo prophète so ngefa première fois na landi japonais la kela ngefa dans laquelle il y a au moins il y a prophète Ngefa il y a ça votre prophète là l'anglais japonais première fois dans laquelle la prophète ça va prophète a passé yo Ngefa yo ça prophète yo Ngefa yo mutuni yango la kiseta ata vidéo yo Ngefa yo bikisa mo ça va Ngefa o veni na yo la ti cravate mo munene o veni bo yo ça prophète c'est ni prophète yo bino do film sama wa nzambe awa na kisasa awa bino bali makama baba sek boni bo sufi ba moni mer ko felo mide mutakola ke la profelo mide azate bande ko ba ministère ba mité amabe yo utozo ba kutu robino mundi baba ta robino mundi bo nsembo baninga ba yemba ne ma yangwa pesa mukonani mokobe ba yemba naye nsembo moko ya mundi bu yangwa pesa mokobe ba yemba naye tala suki muté amabe naye fiti musicien ou de la souffrance na yo afinga batu po na yo akompara batu po na yo alonga l'orchestre na kimutema malamu masa na biso ambasi ofula kete poani fallait fula tamba ambasi wala pe na ngala ndi chapeau na fandi bo na yo lobela tam su mwana wana na yo lobela tam su musicien makama ba disque na ba yembe talingati ngelo ngala na wese ngo faire niveau musique faire ala yembi ala musi Céline John ngona buna nga yango wana abato la nyoso tu mer ngala ngana ba kombo na bango te beti election na pozo yebisanga yo wana yena no loko za wana loko ya supe ya mingi makambo ipa la landela ya yemo na vina eno ya nesi omoni ko felo mi de me ko tanga ba trophée ba trophée musunde ko na za sa sango pale neza face chani basa se ba chani ka yemo na trophée ba pese na mbongo ma bende tombe na ndaka so ko ka bolongo ko kabila no ba sobe Ngefa saligier ngana soda PSP libindi moko na l'accès ko moko o etikali ko vina yesila te bangefa te Ngefa o vraiment type na ba prophète pour faire la prophète mo pena ko zotanga ba soyi na ba kefe prophète mo ya matolo di matin japonais merde tika ngana sala makambu na nga ko sala makambu na nga nzambe o ngana sambelaka ye pena nzambe na nga yo Ngefa yo tala prophète lo ngima penyama yo prophète yo yini makama nzambe yo ta prophète internet yo ngana otozaloka abo na la soke omoni mbango yo za la ngwana na biso siko gouvernement yebi biso ke
tozalaka déjà batambanga tambo tina ba boso basili bakuya kolanda biso na Congo esengo bosaka baike bolandaka biso matondo mingi tokotaka na etando ike na bino tobetaka ekute te me boyambaka biso na bomesano nyonso kolala kolamuka ya kobengolu ntango tata nzakomba bomba biso tolala tolamuka toloba kaka lokumu mpe masanjoli ezonga epai na ye matondo kutani na video na biso mbala na oyo ya yambo osabone olike okommente opartage parce que ici c'est l'actualité qui nous oblige à faire des analyses. Ezanga Wabino Samikra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, certifiée to sala kaka, mon sala oyobo la Darabiso Naba etando Ikenabino. Un grand merci à mon boss, Papa Clovis Fipa, Yabatu, ya maman Doris Fipa, Mbote Nabino, et un grand merci aussi à Sharon Zazi, Oyazali Simayabilili, Orbim, c'est toujours Kitoko, un grand merci aussi à Arnaud Matoumo na régie finale kuna bon sala mosala Kitoko yenani bomoni déjà na bataki na biso tozali na Landry japonais soko yeli Koffi Olomide ye aye oyeli Koffi Olomide na 12h juste ye na 12h 1 minute aye tokosolola basolo ebele tobandaka toujours na hippodrome et na EP oyo bazali kobimisa ya remix ya banzembo ya légende na biso Koffi Olomide vient na biso ya Bogar la pépite tokosola ngona la grille japonaise tomoni basala nzambe pe batomboki à la personne de Koffi Olomide tokosolola actualité ezali vraiment ebele kota like commenter soko raté vidéo oyo c'est que Ozana Bisote. En tout cas, un grand merci aussi à Yawili Moucheni 00243, le véritable et l'unique code mondial. Mais c'est la rare moko Yawili Moucheni et pourquoi pas aussi à Yateo Zambota, moto aliaka dollar et lalate Yateo Zambota Yaya. Docteur Paulin Moutombo Balobi impart awa et Sikato Zali Nde Makambu. Donc voilà, l'autre japonais, merci, bonjour. Bienvenue la santé, au Salika week-end, on rate le problème. Ouais, en tout cas, bonjour à ton mère, Nanga Samira. Voilà. Bonjour, Nabatutu Balinga Ralandi japonais, Soda DSP, Libi Moro. Na Pessimbo Tato, na Sharon Zazi. Sharon Zazi, les gars caméramen, na Pessimbo Bambo Tato, Sika Zali. Voilà. Puis na Europe Sambo Tato, na chef coutumier, réalisateur, tout Arnaud de Matumona. Na Pessimbo Bambo Tato, Sika Zali, puis na Rukobo Sanate. Patron et ma chaîne, il sous Papa Clovis, filme pas. Il y a maman Doris qui filme pas. Mais on a Samira, en tout cas, dans un essai, on a tout coûté sur mon colalelo. Dans la semaine, on a mis tout bané, tout coûté sur mon colalelo samedi. Week-end, on a malamu. Donc, les Arabes, ma casse, les Arabes, ma casse, toujours ensemble. Les Arabes, mutaba télébiso, les Arabes, mutala musibiso, mingi balamu kité, mingi basali barsida, mingi pe basala bambé hôpital, mingi basala ba prison. Na biso to zungolo au solalelo, photo kumisa toujours nzambe. Ya on a profité na pesimbo, t'es pas passer salaire mwanda. Passer salaire moins dans la malheur quand on a cité na PC Bambo Tato na PC Sumbo te pas va changer notre mais code va changer raté venanga Willy Moucheni code mondial fondation Willy Moucheni Bambo Tato payer et pas na mbonga salité ça la raté il y a beau mbonga salité na poche na venanga Bruno Lubika mbonga propre na PC Mote pas ya honorable na biso futur honorable baba na Butembo Eric Nzanzo na PC Bambo Tato na kobo sanate boss ilunga kalala Bossi lunga kala la tout ça na 4 impart et pas ya docteur pour le Mutombo mutasala is opération big manager DJ Mbi Obama et na pesi président Mao na kwa mon frère mukonza mon frère Bambo Tato balizara barabi bango tu Bambo Tato pe mère lo na biso ka raté muto alinga somba mutu katitoko muto alinga somba pena kari ya bien voilà tout ça na président na biso Arnaud hein président na biso Arnaud Mobutu président Arnaud Mobutu na PC Bambo Tato Sika Zali Petobo Sanate Bouti de Tonadio PDG Bouti de Tonadio na PC Bambo Tato l'anglais japonais et tous les soldats d'SP na libindi moko na pe Bambo Tato pe na PC moto na ba Kofi Phil ba Kofiette ba Cindy Love Bambo Tato na bango l'anglais japonais voilà l'anglais japonais na PC moto na ingénieur Ivan babi papa na France ya Barambunyo so kitoko ya Bruno Lubika mbongo ya propre mbongo ya soin ya nike kuba mufunuku d'Afrique ya pourquoi pas Patrick Boyo nzetambi là-bas au kata ekola voilà vraiment ba yaya na ngai batikaka leki na bango samika ambate l'entrée japonais évolution et comme nini hippodrome balobi est-ce que Grand Mopao a kotondi selo kwango 80 000 places
est-ce que ekosimba l'entrée japonais tobeta masolo ya hippodrome de Vincennes? Ouais, mais Samira, on a vu déjà que Koffi Olomide a déplacé déjà Mbokao. Voilà. La minute de son babu Koffi Olomide à la carte à France. À Kenya pour la pas mater. Koffi Olomide n'est pas à la Kenya qui va te préparer hippodrome. Voilà. Au moins que hippodrome te préparer quand on a qui ça là, mission, ouais, c'est pas la carte à qui ça, là, bah tout va la carte à Congo, awa. Ya moni Koffi Olomide qui naît sur Europe, bon, kuna po na 500 sous. Mayelo azwa ki awana o kuna ozwa bon après wana to sangana suko ba mission surtout. O ba uta kisasa na o ba uta wapi bango to sangana bango to sali répétition mo makasi mais poto ya rotoni sa hippodrome Koffi Olomide muto obetango. OK. Muto so beta wana za mission papa mbati. Muto so beta wana za Koffi Olomide. Ko so total la Koffi Olomide za mukonza ba mission tout na monde. Mutaliki Koffi Olomide azati. Pe lelo somoni bato be bazu ba gwa robeta na ba salle ki ya beti na salle bo ya beta salle bo. Et ça pour na Koffi Olomide. Donc bato va la bango pio. Biso ko déjà ko to ba billetterie déjà ba kamolo ba ko tuté. Zo te ka ba billet na ndenge na biso. Biso nga na biso ba fan na biso. Na biso pe bato ba tsaka tembe. Bato pe banzima ka profiter. Nga na biso ki bango ke ba compter biso na plein, ba compter biso na spectacle, ba compter biso na habillement, ba compter biso pe na koyemba, ba compter biso na nyonso pe na beauté lisusu. Oh na beauté hein, ba compter na nyonso. Ba compter biso na nyonso tout. Voilà. Ba compter biso na nyonso tout biso dans un quartier latin. Quartier latin international et raté. Donc la moi le chef n'a déjà côté à haut. Voilà. Dans la quartier latin international. Donc ça la biso dans la quartier latin belé. Koffi Olomide dans la quartier latin fashion. Koffi Olomide dans la quartier latin Koffi Olomide aux États-Unis. OK. Koffi Olomide dans la quartier latin international. Aux na kata kisasa menyo surtout sur Kumbama, la quartier latin international. Donc Koffi Olomide dans le quartier latin est international. À Kabola qui était au quartier latin fashion, au quartier latin union surtout ça quartier latin international. Il y a une chose qui hippodrome mwana beaucoup de fans na biso bato balinga Koffi Olomide. Beaucoup de ko somba ba billet. Bo somba ba billet, bo somba be pour billet tikali muki. Voilà. Ba billet tikali muki. Biso hippodrome. Hippodrome ne to so beta yango. To so beta yango ba compter kaka te ba mona kaka ba congolais te. Na mindele. Ba mona kaka ba congolais te. Biso ba mona ba tu nyo surtout. Baromona ba mindele bakozala baromona banani bakozala baromona batu nyonso tu ya jana tu eza conseil ya musicien munene na zobeta eza musicien zobeta te kaka ke to tala kaka to tala ba tension Congo te to compter bela Koffi Olomide na batu nyonso bakozala wana pe hippodrome ndenge eza wana hippodrome eza salle oyo ke eza stade oyo afo beta yango fo koma likolo. OK. Faut qu'on appelle likolo faut koma likolo po mutu abeta na kati ya hippodrome wana parc Michael Jackson mususu azati on reprend mutabeta na kati ya hippodrome à part Michael Jackson azati ce qu'on fait le milieu mutaya kolongola sur likama Michael Jackson et on a vu ça ba hippodrome eza makasi ba président le roi Arnaud Mobutu voilà basomba ba bien na bango pe na zo bisa na kati ya Londres po biso mona délégation uti Londres bana Londres mobima po na journée na Londres bo le 17 et 19 juillet ça férié na kati ya Londres OK ça férié pe biso na kati ya Congo pe a et ça la férié ba pays nyonso des a férié po mo zo mettre les Koffi Olomide bana Londres tout roba mwana mama leki ya mokonzi za mokonzi ba mama rifa bazawana maman na ngalo be milinze ba tous le pele ya metolo bango tona ba délégation route à Londres ke ya wana soto longola to kiti sko na Paris ko ba 6000 délégation na biso za lo ba sanga kaza di lisas ba junior munde le cordon ba Olivier Lunyanga ba masalanga ba seda muzuri sana en tout cas bena hippodrome eza concert oyo moto akoyate la musique robeta le sur solo donc eza concert l'équipe ba concert nyonso et ça le roi repose exemple à maman moi biso la kata tu fana la kata fila kitsa sa awan mais c'est le moment na cheval faut yara mbinza. OK vous comprenez ka bon pour ni ba mbo ba cheval ba fana na mbinza so le kitsa tu moment ba cheval bazawana et ça peut le quoi partout tout ba fana na Europe wana au monde makamba ba cheval au monde makamba minene au monde stade kitoko faut yara la kata hippodrome donc hippodrome ça stade au Koffi Olomide biso déjà ba billet déjà kutu ezokena aussi là donc ba trois somba yango ya makasi to komona pe ya Noël na hippodrome soka yeza la bisike ke foule yango wana Landry oh bon ba concert na lobi ya ça y est na lobi ba concert tu ba tout so bete ba tout so beta wana et ça ba beta na ba salle moko mike ba salle moko ande soka yene sa katsa hippodrome et foule là
Et Fulawera. Et Fulaye. Pour avoir un concept, on va bêter. Yo sommes la Mindele. Fallait abeta qui Mindele. Mindele moi. Te on est bon côté Mindele, bah y'a qui pour la mettre Gims. Ah. Tout ça, la mission Mindele va dire. Mindele va s'arrêter. Mindele monsieur comment na Mindele monsieur masane Mindele ti. Ah. Tout va faire voir Mindele. OK. Mais voir Mindele au pénal qui yebi Afrique na passe. Mais yebi on t'a sur ba histoire. Mais yebi que musicien mon congolais mon boy asanga na Congo boy Koffi Olomide. Musicien no t'a na Kisasa ah, musicien no t'a na Congo. So ba kepa kina mboka mo batu na kaya. Ofana na mboka ya Koffi Olomide. OK. Batu na ba même ba loba ezate. Pour mutema na bango ezala nini ya okangama. Ya ona zo sabatu hippodrome ya ngwana zo le 19 fichier. Batu basomba ba billet na bango ba côté ko somba ba billet. Ba côté la grand star Koffi Olomide. Or ya ye mo côté. Alors ya pembeni maman Sisindi de Karaza wana. Alors la biso ba mission misu bazana kata ki ba JR33 ba Mayase ba Cowboy ba Eric 4 Sim ba Tigana ba 120 base ba chef na biso Volcan donc orchestre peut-être toujours kende donc bien complet mobimba donc orchestre peut mobimba kenda poto kala donc ba mais pour que les potes yo na biso là mais na Samira omoni ba mission tout ba kepoto omoni mi ba mission tout mission to mona ka Koffi na mama si parce que mais na Samira omoni ba mission tout ba kepoto o ba kepoto voilà mission ba mission nyo surtout ba kepoto o ba besi ba tourner ba ba ke et là ba la biso za lokani ba la sabiso ka ba ole ba hamburger ba la sabiso ka ba ole na ba ba frites mais ba ko sani biso to lia ka ona Kisasa mais quand c'est la tête on meso ki ni poto au moins maintenant histoire ba camion Izongi iso ba camion ke musicien exacte po ba nyonso fallait wata pas zo ba camion to chikela ba musicien leader omoni ba leader ba kolobela makaba mituka te ba leader ba kolobela makaba bakar te obi pona ni ba leader déjà bakar na bango les ya famille na bango mais ba musicien o ba koti sika c'est ça quoi ba JR33 ce que ba na orchestre ba goga ba massa misu ba zawana bango ba za ba to kolobela bakar obi pona ni pona ba biona bango ba mata bakar wana mais bakar wana ni tikaro fala ya kina ngwana ba mata ko ya combien de personnes ezaka deux places ezaka yena mama esili mais babiyo baomata te yango bakolobela te bakaka balider eza mpona bafamille na bango bakolobela bakari te balider fo balobelaka biso ni miziki bamusicien oyo nde baza na nsima wana ndeki babiso balandi boye fo toloba ndeki makambo bakari toye na kara boye bozela mer to bozela quartier la teke epoto ntango ezosonga boye omoni histoire oyo biso tobandaka ke toye na 27 Mercedes oyo yaka na nzela ya Brazzaville auto katsaka ngo bomona yango te na Samira yango soko komona siko histoire anesa nini ezongi makambo wana siko ezozonga yango nayesa bino ke bana poto bozela Koffi Olomide aza deja Koffi Olomide azali na poto kuna mais bozeleni na kati ya hippodrome omona Koffi Olomide makambo osala hippodrome misien moko osala ngo aza te. Merci Landry Japonais, rendez-vous ezaka moko le 19 juillet na hippodrome de Vincennes avec le grand mopa au Koffi Olomide Songambeli babeta kaliko fité en tout cas rendez-vous à ne pas manquer Yaya Kala Yaya Kala Koffi Olomide plaza Yaya Kala na muziki Yaya Kala na makambo ebele Yaya Kala na makambo ke la game talakisaka nzela Yaya Kala lo mutamemela biso basalo bato azomona Yaya Kala na ndeni bato bazo refe basoma mituka lelo ye mutaya nango Yaya Kala na ndeni mutabeta barumba ayela biso ba arena mayeba beta pe ke mutu nyonso tu eza lokwa mutu alakisaka nzela mutu soko olakisa nzela me yakini nzela wana ki alakisi bino kaka nzela me changer ne nzela mais Koffi Olomide na yebisa yo ndabo zaka mais on a profité na président présidentiel ye balobaka mingi te chef nanga Zoé na pesi bambota te sika zali ya mokonzi donc bato basala bango calme quartier la terre hippodrome wana baomona Koffi Olomide makambo osala biso konte biso na nyonso tu konte bena Koffi Olomide po bamise tu bazobeta concert mise mo alati bien za nanu te mise mo alati bien za te à part faire la latin à Grand Paris te wana biloko alataki na yango te wabiloko bachefale aya nde topesi mposa kama na bachefale Landry Japonais baomona bilamba Koffi Olomide akoyeba kolata bakomona ndenge Koffi Olomide akoyemba mpe biso barumba kutu koloba te kala mingi te tozobimisa yango oyo eza na 18 titre Koffi Olomide abakisaki lisusu donc kala mingi te tozobima nango awa bafani te bolingaka Koffi Olomide oyo bozalaki na susi bozalaki disque bozalaki single na Koffi Olomide le 18 le 25 Koffi Olomide abombaki yango mpona nini mais omoni mikolo nde komotambola
obimisi moi audio okipena moi 4 clips makambo so kende bien yango ni kofelo mina zo tourner ba clip ndambo se silaki yango so kalamita so bwa kala bango oyo sa ba rumba kitoko ko kofelo mina zo sili bango ki kofelo mide ya yaya kala ayo so na yaya ya kisika eza bon voilà bantembo bimi et tomoni amour illusoire. Il y a papa Hervé Batarine de Ferrego, la Jésus de Nuance. Et tout le monde peut le temps. Il y a Fali Aigle. Analyse non, ils ont dit qui banté bon déjà. Bon, on a sepeli kaka. Et là on a sepeli pe makamao ningeso kende la mère na Samira. Ngelo na lingai ba mise na biso ba sala rande bongo. OK. Ngama kama muziki na koyela ke makamba bakari ti wona makamba kala. O leader ka sombi bo, leader ka sali bo wona za makamba vine privé. On comprend na ye na bana na ye. Makamba bien o biso ba fan to ko sepela. O biso ko sepela saki muziki nde o nde to batozela ka to yoka. Lelo to moni ba mise na biso ya katsa Kongo o ba bimise li biso Autant tout le monde fallait abimisi, tout le monde peut faire abimisi. Mais moutaleki na bateau tout abimisi. Faire aleki. Faire aleki. Faire abeti maintenant en tout cas musique faire abeti. Donc c'est l'une chose avant de yo kapena que musicien boa yembi. On comprend. Faire abeti maintenant musique. Mais bango ba so kaka so la ni na yo, so la ni na onse o la ni banzembo o fala beti. Et ça na oka ndeti ta ba o ya ye akala ona asoni. Monotoni ka. Aye ne ka ndenga so mais faire sikoyo, aye li batu bena kikisika. Ne bato na lo ba ke o faire, yo beta kisika te, o beta kinite na faire sikoyo. À congé sikoyo batu. En tout cas félicitations na faire, musala kitoko faire asali. Yango ne faut ça la rendre polémique. Biso to ya na jamais la polémique ki o mi sa so mi karaboy. Mais ça salibo été pour biso ba fan ba musicien to lia rane musique très bien to yoka rane musique inde na onde to bundela ngo siko ba mi bale basala na marché to tala siko na ngo beta muninga na ngo beta muninga so menga na yebi ke faire pena tout cas félicitations à faire pour ba to dimettre que faire ko yema musique wana pour musique faire a beti surtout ni musicien surtout et ça maman na passe ça passe la musique au faire à Betty pour le péter yango et ça peut na passe mais on de qu'on a besoin de ça Betty et ça on va te verra maman Simba elle la boy elle est normal le temps et ça on normal et ça on normal kaka merci l'entrée japonais tout moni Koffi Olomide na tombe ya papa Charles impression na eza ndenge ni babi pour ça la plein fois kende sukole la papa Charles bon mutunyo surtout mais mutunyo surtout ozo sala événement ya munene omoni mutu aza coutumier très bien mutu aza coutumier mutu ayebi makambu ayebi makambu ya bokoko très bien il faut yeba ndenge otambola oyebi ke Koffi Olomide abeta aside ya plus de 15 ans abeta na Europe tia abeta na Europe tia abeta na Amérique te ba conseil pene ezalaki moi musika lelo Koffi Olomide aza na leseni mutu akosenga pouvoir na ye eza papa na ye o aboti na nzambe ona ni baomi bale mutu bakela na mukila se nzambe mutu akele papa mutu aseni ni akolisi apese makambu apese ko ba mayele apese makambu ebele na ndenge Koffi Olomide akebeta conseil na hippodrome elo ni Koffi Olomide ko sala fa ya bisa papa pa profiter bana ke bakunda papa bana bakunda papa Koffi Olomide amonaka yango te amona yango te poni ba série wana tozalaka makambu ya ba Koffi banini ba bebele Koffi asana ma problème makambu bebele yango na ke poto te yango tanga komi a profiter pe asoli pe na papa na papa tala boy tala nazo beta stade oyo ya munene oyo sana mboka papa on peut appeler ses pouvoirs mutu nyonso to yebi makambu fo leo lela pa bato bayebi makambu te baoketa so bandaka banganga bato misusu baosalisa bato misusu oui ezaka bongo be mutu ayebi makambu te aokende te mosu ota mosu na famille na ye akufela mutu aye pena ya mutu ya te mais Koffi Olomide ayebi ke papa na ye wana ye mutu atangisa ye classe ye mutu akomisa ye lelo Koffi Olomide soki ye azalaki te na Koffi Olomide akokoma te lelo so ntango akobeta na hippodrome fasani fakela na pe tomba la papa na ye asali kande papa va kende pe pa gigo nyonso tu ezalaka kaka bongo mutu ayebi makambu ne akendaka na makambu na ye mutu ayebi makambu na ye akokeka na makambu na ye donc Koffi Olomide yango akenda profite aketala papa atali papa makambo leki nango bien yango moni hippodrome na minute na matoya ya bato ekangami mutu nyonso tozokeka na nzela hippodrome mutu tozokende boye hippodrome même na ndako bamisien nyonso tu alinga senga biloko kolia boye yelanga hippodrome l'ando japonais donc yango wana Koffi Olomide akende visite akenda kotala pe
Kofi Olomide pas pesi conseil na ndenge ni a pesi conseil na bana oyo ba négligeaka ba papa na bango tango za na papa na yo azali fo oyo ba makambo osala respectera papa na yo lingaka papa na yo pona papa tango azomona pasi na yo tango ozalaki na bébé papa moto anyokamaki mais tango okomi na mbongo tango okomi na makambo nyonso okangi papa no ta mosusu ndoki okomi ta mosusu kolinga papa na yo te bato baosala allusion alobeli Didi Stone mais Kofi Olomide so alobeli Didi Stone azana aza mwana na ye papa malamu abondelaka mwana papa oyo aza papa malamu oyo ayebi pasi ya mwana abondelaka mwana mais papa aza ne responsable abondela ne mwana te ayebi ne valeur ya mwana te mais papa oyo ayebi mpenaki valeur ya mwana fo abondela kaka mwana okoprendre fo abondela mwana na ye akumisa mwana na ye po ayebi ke wana aza mwana na ye eza makilia na ye yango omoni Kofi Olomide soki alobi bato nde balobi nde baosala analyse na bango bongo eza mpe normal Kofi Olomide ta mosu alakisi mwana na ye alakisi mwana nde ndenge nini ke aza yebaka ke ta mosu ke papa azali lelo Kofi lelo azosouffrir te Kofi lelo aosouffrir na ndenge nini Kofi lelo azosouffrir na makambo ebele makambo ebele esenga mpe ta mosu osi mwa shock mo bokeyebisa mpe papa na bino apesi solution nango mais lelo Kofi Olomide aza na moto akoyolobela te esuka ta mosu pa mwasi na ye esuki ta mosu pa bandeko mosu mais papa soki azalaki ayangisa ta mosu papa na ye papa tala boye donc bato nde balingaka vi oyo balingaka bato bakabola baparent na bango baomona yango mabe mais moto ayebi valeur ya bana alobaki Kofi Olomide asali malamu merci moto ayebi valeur ya bana tomoni 40 jours ya Océane Piana tomoni ka bandeko na mibali tomoni Junior Piana tomoni na Abraham Piana de basista ki na 40 jours okoki koloba nini mpona papa chéri tina 40 jours mpe tosikali komona ye te kasi awo na bete liso ya otosolo makambo bapapa papa oyo ayebi valeur ya mwana na ye lelo papa mosusu omona te ke aoyelaki concert eza ta mosusu na Paris mais akende ta mosusu concert etosola mena na Samira etosola omoni ke papa mosusu ke parent mosusu amwendeni aza na concert na ye na Paris mais azoyela neta mosusu concert mais mwana na ye ta mosusu akufaki mais mpona aketa mosusu makambo mwana na ye aketala mama mwana na ye nde bakundaki mwana na ye bakesani ayebi ne valeur ya bana te yamoni bana misusu baza bavivaka kote oyo mais bana misusu bavivaka kote mais papa mosusu aza ndeni bana nde bakofanda ta mosusu na maboko ya motu mosusu mais azolandela bango abengaka bana nde ta mosusu na semaine yaka boye boya toliala bino ensemble yaka bobozala minerval boye okokwani mais parent mosusu aza so atiki ne bana atiki bango donc la chance mpe naza na famille na bango te mais bapapa baza différent toza bapapa mosusu bana bapapa basentiment abekisine kaka mwana bato atiki bongo mais tosalaka ti voilà papa chéri papa chéri obo baza ndeni yo mwana na ota mosusu mwana akufaki oke te omoni mpe te lelo mwana na 40 jours na ye oke te omonani te mais ntango ekomi makambo ya miziki na yo oke sikoyo oke makambo ya miziki no soki oza na interet ni ya miziki donc bana no ndongo ezala bana bakoka makambo bana bango kotu bakokeka na liste ya miziki eza bongo estce concert yango ezala mpenza wana eza nango concert te wana eza concert te wana eza concert te concert ni yango ezala poto concert na poto oyo nga nayebi langi japonais oyo nga nayebi langi japonais soki otali baconcert kozala baconcert eza ba 4 ba 5 eza concert oyo nga nayebi langi japonais mpo nga nazalaka polémique na mutu te nga mpe naza mutu nakabolaka te mutu nazalaka te oyo nga langi japonais concert oyo bato bazosilana oyo eza ya makasi oyo mpena eza likolo bato bazosila eza hippodrome eza concert ya papa Hervé ya Ferregola okoprendre eza concert mpe bato bazozela concert ya héritier Bogan concert mpe bato bazozela concert ya Mundibu mais concert ya motu wana mpe nayebi yango te eza nango concert te po ye azoriske kutu bakobetela kata sale concert mpe ya Noël Adidas Arena oyo rapaz obeta na Adidas Arena wana eza concert wana eza babitumba motu ebundela bato bayeli bato baepe nzambe tika eloko bato bayeli bato baepe wana eza concert te concert eza omonaka leader oyo tala baafishe ya bato tu nayebi so wana so otali afishe ya Kofi Olomide omona nde Kofi Olomide alati so otali afishe ya héritier Watanabe omona héritier ndenge alati so omona afishe ya Mokolo Fere omona Fere ndenge alati so omona afishe ya Robino omona afishe ya Robino ndenge alati mais soki omona afishe ya Noël omona ke moto azokende kobunda merci akokende bitumba abimisi bato baepe donc eza concert te wana eza concert merci lampe japonais lelo basala nzambe batomboki tobetaki lisolo ya basala nzambe moko awa e tomoni lelo prophète Ngefa oyo aye kosacharne na Kofi Olomide bapropos azoloba ezali ya somo ya mabe
que Kofi aza aventurier, Kofi aza muta misala mabe, Kofi akomona nzambe te, Kofi asoki muta ye koloba mabe pona Jésus ya yaka mabe. Mais pourtant Kofi Olomide alobaki que mutu soko beli oke hôpital. Malgré nzambe azali mais kisi pe ebikisaka. Bata mokili nde basali Bible, nzambe apesi bato bwania basala Bible. Mais pasteur Ngefa ko contredire maloba wana. Mais pour la Samira, pour la répondre au likamwa, l'anglais japonais fona kitana moi mon père. Voilà. L'anglais japonais dans l'émission mais yokana muta koma mutu na Ngefa. Ngefa rozo no somi Rwandais. Bata F23 bango wana. Yo mutu komo Ngefa. Koma mutu no Ngefa na Ngefa. Biso na Kongo batu komo Ngefa. Mutu komo Ngefa. Ese ko bata F23 kuna bata nanga bango wana. Batu ba étranger ba mboka o. Mais yokana bisalo moni tobosana nzamba zali. Nzamba zali nzambe mutakeli biso. Très bien. Là on a profité na PC mettre avocat ya imparte bec béni. Mettre na biso na PC ba mota trop. Mais nzamba zali. Nzamba zali atina biso na mokila se. Nzambe mutakela biso. Mais toye baka yango. Mutu soka beli. Mutu soka beli okosambela na yo. Eloko ke bikisa yo eza nini? Konzima na ona kisi oyo komela. Très bien. On comprend le maire. Kofi Olomide batalobi mabete. Et ça, la batebele, le prophète, c'est belé, babomi batebele na mukila sia. Ba yo tiki leta musu maladi mo boyana. Mais yo so yebisa mutu, maladi wana ya sambele lai. Et ce maladi wana, arobika na sambele na konzima ya nzambe mutu yebikisa yi. Mais aromela pe kisi ya nini akobika. Voilà. Yango Kofi Olomide le bébé batu, le temoni pop na biso kufati. Papa ça numéro 1. Numéro 1 est talita musu misu ya batebele na kata monde. Très bien. Mais pas tout le monde qui a une hôpitalité, a une hôpital pour l'année. Pour nous, sur le bico, même il y a un Ngefa wana, Ngefa wana. Soka Belimba, Wakenda Mbangwan. Soka Zala Ronzimate, Azala Ronzimara, Nzambe Mutarobi qui saïe, Amé la capacité. Alors, on met la kissité, si malade, il y a association, au moins, on va Koufati. Nzambe Mutabi qui sera Mutuna, qui s'y peut et d'accord. On comprend? Donc, Ngefa wana, Ngefa, est-ce que la commission n'a pas remata? Ngefa. Le prophète Ngefa, première fois dans la langue japonaise, mon mère, la langue japonaise, la banga basala nzambe, o baima kamanta, o basambe la nzambe bien. Surtout que le roi Tomo le va passer la biso mai kalamba, la respect takai. Surtout que le roi passer salaire moi dans la respect takai. Le prophète so Ngefa, première fois dans la langue japonaise la ke Ngefa, Ngefa, dans laquelle yo taka. Au moins le prophète Ngefa, yo so votre prophète. La langue japonaise, première fois la prophète. Quand le prophète, le prophète a passé. Yo Ngefa yo prophète yo. Yo Ngefa yo mutuni yango. La kiseta ata vidéo yo Ngefa yo bikisa mo. Ça ba Ngefa o. O veni na yo la ti cravate mo ga munene. O veni bo yo za prophète. Tu ni prophète yo. Bino bo film ça ba wanzambi awa na kisasa awa. Bino bo ni magama ba ser bo ni bo sufi ba. Mo ni mer. Ko felo mide mutakola ke la kofelo mide azate. Kofi Olomide makamba sai na kati ya kisaka na kati ya Kongo awa. On comprend le maire. Makambo Kofi Olomide sai na mboka oyo. Ba prophète ebele ba sala ya ngote. Kofi Olomide mema bato ba poto. Lelo ba ministère ya sokufisa, o azokumisa yo Ngefa yo. Ngefa yo. Yo musicien sokufisa na wa bongisa na vie. C'est Kofi Olomide. Kofi Olomide mutabongisa yi. Kofi Olomide na sasa muto nzamba tina na mukila se. Mutu moko la ke la Kofi Olomide ba bege soye isati. Même il y a des salles ensemble, le compteur va fort à salle ensemble. Bon, c'est là-bas qu'on a l'église. Parce qu'on a l'église, on va te maquiller, on va quoi. Au moment où on a celui de prophète, sur un Ngefa, on a vu de Mozala. Le prophète, c'est Internet. Yo, Ngefa, yo, le prophète, yo. Ngefa. Ngefa, pas tout que musique à terre, il y a maman là, yo. On comprend Ngefa. Là, l'anglais japonais, ben, il y a la vérité. Ngefa. Là, l'anglais japonais, il y a soldat d'esprit, il dit mon pont. Il y a Kofi Olomide, il y a une émission. La Bible, il y a maman là, yo. Yo mo ko na so ya mama na ya nini so ya mama na ya nini so ya mama na ya nini mais ngala biso ba Ngefa bongo o langi japonais soldat d'esprit libinima mutaeli yo ngala linga jeter na Kofi Olomide ngaso sali Kofi Olomide je na yeli yo so be Ngefa sali je ngala soldat d'esprit libinima ko na l'accès sur moko o etikali parce que vina yesila te ba Ngefa te ba Ngefa o violent type là ba prophète. Quand il faut la prophète Simon Pena ko zotanga ba soyi na ba TV prophète Simon ya mapelo di matin japonais. Merde, tika ngala sema makambo nanga. Ko sema makambo nanga nzambe o ngala sambelaka, iye pe na nzambe nanga. Yo Ngefa yo.
tala prophète elongi mabe nyama yo prophète yo yini makama nzambe yo ta prophète internet yo ngana tozaloka abo na olaction ke omoni mbango ezala na ngwana na biso siko gouvernement yebi biso ke tozalaka déjà batambanga ta ba prophète ozotanga soyi ta prophète ndako ne tondi kuna soyi bukani oyo wana po lukambo na internet soyi ba yo kofelo mide tous les musiciens otanga ki wana kofelo mide leki bango musicien mo ta sa monde aleki kofelo mide azati ta bangefa so salika ka je na relaxer siko libinanga moko mona kende na relakela yo le ba ngefa yo ti ala so obota te so oboti obota de mongol ngamu na relaxer ke te vrai prophète landi japonais ta bangefa mais ta bangefa aussi toi landi japonais la monikanda penze makasi ngana lingaka jeter na kofelo mide sa musicien lelo ke so bato so mona makambo zo tambola bien so ba musicien tambola biso to sana tana biso ya promotion ça important to so beta important na biso ba fe wili musheni bazo sela ba fe la biso lunga kala la bazo sela ba boss so wili ba bwile lubika bazo sela ba honorable Eric Nzanso bazo sela ba lisaka bazo sela yo siko prophète mo zala na otina prophète mo ba yeba ta iso ba ki prophète zalate pour internet c'est bima après la biso ke yo prophète te ba ngefa ngamula lobino langi japonais ngamula yebiso na yebiso ka ya mama na yo mo prophète ko ya mama na yo ya nini c'est mama na yo ya ndenge nini c'est ya mama na yo ya ndenge nini te ba tulusi basanga ya pamso on va comparer lelo alobi confiance sur le succès te hippodrome wana otondi sa te bato bana succès za fali na petit fali wana ya loba salaire wana salaire ya loba sangisi te mongol na yemo su mongol asangisi ba te mongol moni batambola te ba mongol bana ni bale ya sangisi atie suna yemo go mongol ko fero mi dengefa beta da zona ngala beta ngo pa kofelo mide wapeta hippodrome plein ya mabe pe bomona kofelo mide spectacle sana hippodrome o kanga munoko na yo kofelo mide sana succès ya danser yenge fata ngoza courage ya olobela kofelo mide alobela kofelo mide na aneni kofelo mide banda succès na aneni très bien kofelo mide de kofelo na société ba plus de 68 ans boy asa bia mukolo na so beta na kata sana hippodrome c'est que ça la succès ndoni ko faire mbi za la succès ya makasi ko faire mbi za danser bangefa na baza batata mo baleka déjà tata mo tamutu ko mo ngefa mutu mo aleka déjà kala o po so mo neka mo ka aleka yo ngefa na za ngana ka to sala la so ngana soda d'esprit on kimisao au moins on kim internet ma be fasenga pardon ko fia senga pardon senga pene ma pardon ko faire senga na ba mutu ba leki na ye ko faire mbi senga ba pardon nani makambo ko faire mbi na mboko ba ko sala yango ko faire mbi na le conseil na mutu mo pardon te o po ba oni ba na ba sa bala mike ba oni te ba bote de église ba parala bango o po ba oni te église ba parala ba lulaka o po yenge ye ko faire mbi senga ba sala nzambe ni o senga ko faire mbi ba sa musala nzambe o bien wote musala nzambe pona raté musala nzambe pona te so nzamba peso ka eloko wana ayomo ba ba no sala yango o po musala nzambe ki paraté on va confirmer le singa na pardon taba ngefo impoli à tata o tata mukolo na mata mutu mabe le roi nino taba ngefa. Merci l'ando japonais en tout cas la Monica des Amakasi en tout cas là je salue maître mais c'est la première fois là mais la première fois là batwa mo na ngala ndi japonais ye pe na solo bela mutu musala nzambe ya lokuta taba ngefo no te ya na babisi mutu na babisi oui alors tu es là-bas, ça mon internet c'est yé, à mon internet c'est yé, à yé la téléphone, yo ngefa yo. Le belo ba kabembe banzambe. Le belo ba kabembe banzambe. Ko fait le midi après c'est un conseil. Mais yo ngefa ce que sani. Le belo bino ba kabembe ba banzambe, yo ngefa zo le kana TV. Yo ba zinza ba sepe na ye. Na sepe nete. Nzamba sepe na ye, nzamba sepe nete poani. Yo ngefa fala lo ba tuke. Serre na biso wa bimisi ka église asa danser accompagner la nane mais yo pasteur yo soki prophète ça dit ça prophète ozo comparer bata mukili oya lekiboy ngefa yo bani mutu bano bele sem peuple ya wane fungwami ya na rememoro na makasi ya taba ngefa alwa ni se loko ebe loko mo elo mutu merci la japonais la Monica des Amakasi ça quand on a on vina ya on a biki na lakeli na lakeli ni na lakse on te so papa ba lakisa kete ngala lakeli te na lakeli bo so yo ça vrai prophète c'est bien des fois ça vrai prophète yaga shinga c'est un seul bangala longola chena longa pe chapeau mo longa na kete nazali o la ni japonais soda d'esprit libindi moko na lakeli faux prophète ngefa oza mutu lo kwa so loko te ba ngefa yo prophète yo na boga po ministre la biso ya lukanga pamba
Mutamba ya lukanga pamba wa. Merci beaucoup. Là, je salue mon avocat de sourcure, Maître Christian Bassonsi, avocat par excellence. Balobi, ya maman Olga Bilé pour Amba, la qualité de choix. Molati Sinanga, ya sourcure. Et donc, plutôt comme Makasi, 1 million de fois, madame, la référence de la monnaie. Maman Charlène, moi, dit Tamboué, madame, et Simbo, maman Aigle, Balobi, les premiers à qui sont Montolia. Qui to mérite aux unes bon à transport à tala oye feti au lieu au mérite aux unes bon à transport. Donc merci beaucoup. La référence de la monnaie maman Chacha Charlène et moi dit Tamboué l'anglais japonais hollandais qui ken piana oyo a déclaré ce qui le lo fali a tombi saba martyr ce qui le lo fali a sala oya saliwana ezali grâce na yepo ye a sala qui empire du mal pour na ko détruire carrière ya papa Hervé. Yango lelo a déclaré falifo à devoir ye mongo o ya salela e makambo o kasi ken piana papa na ngefat ye ken piana wala papa na bangwa bota ngefa wala ba bale basandenge moko ye ken piana mutune bani liboma ye ndo matinga po ma vie affaire via batafere wabo obo mayango soko ki yango tapo mutabonga na kokotela beti bakene na bato penaki ba ko bato ko go beta masona eti okay ake senga mbongo ne soke senga bonga ko ba mambakeni piana te na makamune ndini yebo kena muyibi na kena mela biso mbongo bo kena yemo makawasala biso kena kima biso na mbongo tsake na poto bongo kena kima ngala mbongo kena kima ngala mbongo na bela kima tsaka mbongo na ta 4 mois ba kopo moto no sala naye kena piana yemo na muyibi yeso muyibi na yibi osani misa na kumisa yemo misa na asuka na misa na wana bato balobelelo gomoko te basuka bango na bango mabela bango na osala ba osuka na bango na bango eza ko bango na bango bangefa wana basa bato mabe ba osuka bango na bango ndeti makamba ken piana na lo bango ni na lo makamba mabeti na mona sanga na kanda ya ken piana na makambo asalanga wi asaloni o ken piana mena na bambo na ngo ba 3 mois nanga ba 3 mois ba kopo to no salanga nayi akima na mbo bana kenda poto kuna apa sa pe na lingaka te pa buda ko felo midi ngaso mto buda ko felo midi na lingala nga yote ata de mission la kumise kofi akumise ke pona bicho abi ko felo roi Simo Kimbangu bo bana kala ba te ko felo midi roi Simo Kimbangu te ko felo midi za Nzambe okay azanzambe ko felo midi za Nzambe ya muziki ko felo midi roi Simo Kimbangu te ko felo midi za Nzambe ya muziki les leçons bato ko sala prière mo ba ko sala ko felo midi prière pour les ba mise tout bozo tala même na ba wenge ko felo midi mtamisa ba Noël ko felo midi mtamisa ba Jibe ko felo midi mtamisa ba Fali ko felo midi mtamisa ba Ferre ko felo midi mtamisa tous les missions mo na ko felo midi mtamisa ba ngo donc ko felo midi za ko Nzambe ya za Nzambe ko felo midi ko Simo Kimbangu ti ko felo midi za Nzambe nde Nzambe donc ya za Nzambe ya musique donc ne biso za Nzambe wa kela biso boye donc ko felo midi so za na musique donc même da anjo ba imba likolo ko felo midi mtapesa ba wo programme oyemba bobo sala bo ko felo midi le so akufi place des na likolo ba ya mona Nzambe te wala na wala ba bon na wala sa wala ba bon na wala ba no bon ya sama bebele besi ba beni ko fa sala babeli ya kufa sala obotola basa batu ko felo midi madaba danser mère ko felo midi atela ko botola mwasi ya mutu moko te so botola mwasi ya mutu na oyoka ko felo midi ba mwasi ngando ya ye mwasi nyane kinyi omoni basere musu ba mise ba kona okola ndi biso okola rabo to sape ba basi musu ba mise basa ba mise musu ni to la mwasi okese o mwasi okese lingi mwasi bo mwasi ya ko botola te mwasi mutu ba botola ko eza mwasi mutu yanda yanda okay ya libanda botoli ko felo midi sa na yo ko wala te yo ko felo midi iso na bota asani ko felo midi na tabota na danser to sala ba mise ba botala ba danseuse so to kena wenge yebi ya wote na wenge ba wenge ba mise bi deli ba botala ba danseuse yebi ya wote wenge ni wenge noir na wenge shi baba wenge noir na wenge shi tala bange fo yo wote mo kamo da baby na baba wote oyali ngaba ni ya ngo na biso mère to sala bato ba botala ba danser mukiri moyebi bana na bango basala pa bato ko fero midi makamwa na sala na ngote okay mais yeba ngo pe ko fero midi place des ana lola
Koffi Olomide place c'est ça la lola Voilà. tala âge ya Koffi Olomide ça nango ça ça muta masumba isa kenda kala tala ba papa na biso ba série ya Koffi Olomide na beta musique ba wote ba salani ba kenda biso ba sala bo oko kwa na Koffi Olomide azati lelo Koffi Olomide a rozala kaka donc ba to ba linga Koffi Olomide kufa ba ngone ba kokufa OK nesi ba ngefa na kufa kala mingi tikalo ba boba video mais ngape na za prophète prophète ilandi japonais moni liwangefa ngalandi japonais prophète ilandi japonais chef coutumier ya Congo memi charge mama bongo bango balakisaka bato ke moto azolinga kufa bamemaka charge to mpe na video na bango balobela mpe bato bakokufa bango bafaux prophète wana siko nga vrai prophète na yo yebi soki motu moto aso kokufa mpe ane oyo yo bango namema charge anani namema charge ya motu te ezalaka te teke prophète nzambe alakisinga nga mpe nalobi kaka pa bato Koffi Olomide mere ye bango Koffi Olomide aza akozalaka ti mokili ekufa mais Alexis Wechi alobi Koffi ba reconnaître ye asala ebele aza meilleur mais o eza temps ya Fally parce que Fally azwi 95 Koffi o Koffi no atikali ozwango te na carrière na ye azwi ba disque d'or ba platine o Koffi na carrière ne musicalement azwi yango nono nga bato wana nyonso tu mere nga nalinga na bakombo na bango te ndeti alection wana mpe ozoyebisa ngai wana ye nano eloko aza wana na eloko ya zupe ya mingi makambo oyo mpe alandela ya ye mona vi na ye ya Alexis omoni Koffi Olomide mere potanga batrophée te batrophée mosusu ndeko na eza na salisa yango palene eza face a Chanik basalisa yango na bashanika ye mona trophée bapesi na mbongo mabende tombe na ndako azobwaka bongango komokabela nango bato yo zoma mabende mere c'est pas possible ça la mabende mosusu ozongo kaka bozosokola bande neti mabende ya bunda boy e mabende ya nano ya masa na biso nano tomona nani ya PDD bareflexion ngo nde apesaka bato apesaka mabende apres apesa oyo trophée apres asali oyo makambo oyo asalaka tomonaka yango trophée ya bien ezali trophée ya bien oyo bato tu bazwa na kora bana apesa trophée bapesa oyo na mbongo me batrophée bapesa bino mabende kaka tonda bandako enzuluki na ndako eza na mbongo te eza na eloko te batrophée yango wana tobona bafaux trophée nyonso tu wana batrophée nyonso afali 95 années tule 99 trophée na bapesa wana trophée malamu eza nango te napesa exemple ta batrophée bajoueur bazwa oyo batrophée bajoueur bazwa omongi batiele ballon d'or après batiele combien de milliards okopa nini boye batiele botina nord batiele na larme boye ebile batrophée bozozwa wana eza nango eloko te batrophée mosusu ndeko wana afandaka face a Chanik akoza mpe babetele ye gene ya Chanik mais c'est José ye mpe asalelaka ye batrophée wana obombe yoyebi yango te monsieur José monsieur José soki na Chanik otuyinga loluka monsieur José omona ye afrançais afrançais masamako nde asala batrophée wana Tokyo Tale mabende papa moyo na mama batrophée solo bane ba musique lelo tobunda nini faire yango wana bwaki bango mpe basali nini babwaki batala sikoyo nani aleki yango nde biso tolinga yango wana ni bango batrophée wana bango mabende biso na kisasa awa mere biso na Congo awa makambo batrophée etalaka biso te ezala bapays na bapays omoi banigéria banigéria bango baliaka trophée na trophée bango soki kuna wena banigéria soki kuna bango mosala bango batrophée na trophée bawela bango bamusike babetela basala badanse te bango bawelaka batrophée soki oke na brazzaville bango musike na bango ezalaka ndeni kosaleka kaka topeza babeti eleki mais soki oyo na kisasa awa na Congo awa biso misiki na biso bana misiki bana batabulai si sikoyo tokende bayebi nango makambo batrophée te biso batrophée tokipaka na biso biso eza ndeni beta yemba sala minene makambo minene osomba mituka minene obongisi bato obimisi mpe bamusicien ya minene biso eza bongo biso batrophée talaka biso te batrophée lokuta wana babenda papa motete na bandako ekomi nango bajoueur bana mona komi match moya ko moko muso wana mona makosisi na tourner mo wana amen na tourner mo makosisi babete na poto bo on appelle ça bato coupe moi il ba trophée papa bango donc va bene to na pas trop elle est trophée papa bango voilà. Merci beaucoup Landry japonais to comme na biso vraiment na suka question suka ezaka to moni nzembo ya Petit Fally o ayembi amen mais to yoki Fally atie maloba na kati ya nzembo wana basali featuring te mais atie maloba oyo Robino Mundibu azozela ta Fally a posté pour la concert na ye ya le 7 juin awa oyo azela autant d'années basala ta featuring l'opportunité apesi na ye Petit Fally bon mais wana makambo na bango neti misiki yango na kolobela ngo te esala wana faux disque studio bakoti esala ngo studio mabe misiki yana pesa ngo ya mabe ngana kolobela makambo bana wana te
ngalandi japonais soda DSP na vandi mer mais pour le no analyse pour la idée bande ko ba ministère ba mité amabe yo tozo ba kutu Robino Mundibu ba ta Robino Mundibu nsembo baninga ba yemba ne ma yango pesa mokonani mokobe ba yemba naye nsembo moko ya Mundibu yango pesa mokobe ba yemba naye tala suki muté amabe naye fiti musicien ou de moun na souffrant na yo afinga batu po na yo akompara batu po na yo alonga l'orchestre na kimutema malamu masa na biso ambasi ofula kete poani fallait fula tamba ambasi wala pe na ngala ndi chapeau na vandi bo na yo lobela ta su mwana wana na yo lobela ta su ministère makama ba disque na ba yembe talingati ngene ngona na wese ngo faire niveau musique faire la yembi ala musi Céline John Muna guna nga yango wana. Fere na ministre ala musi ba Céline John, ala musi ba ministre misu ba kufa ba kala kala ko kwana. Fere yimbi lo mwa kitoko yango nga na ko lobela. Misika moto nga na lobela ndetani. Misiki mwezanga na ngotina, misiki mwezanga na ngopapa, misiki wa passe ya papa. Ah, babunda na bango ko ba saba promotion na ba. L'André japonais rendez-vous à moko le 19 juillet na hippodrome de Vincennes. Malobombo kawayo to comme na biso na suka et na habité sur le bal nini message à suka on a ba Kofifi ba Cindy Love ba DSP voilà et merci aussi na boss Ilunga Kalala boss Ilunga Oyo Kanate boss Ilunga Kalala et un grand merci aussi à Gédéon Mola en tout cas Lekiyamoto conseiller juridique balobi ya banki ya munene la bosanité Eliane Mola Djema toujours Lekiyamoto et Esther Tchabou de mon cœur bambote na yo et toujours continuer na biso kaka bo s'abonner massivement bo liker bo commenter bo partager car ici c'est l'actualité qui nous oblige à faire des analyses awa to finga raté l'André japonais ouais mais nanga l'André japonais lo no bisaka ba pala ba lo na peso mbota trop chauffeur à mokonzi za mokonzi grand pote Israël grand Mayas na pesi mbota trop sika zali malgré makambo to leka nango ezaka makambo chauffeur à docteur Paulin donc grand Mayas na pesi mbota trop sika zali na pesi mbota trop l'André japonais mais na bisaka ba tout asomba ba billet hippodrome le 19 juillet boyo rotala concert ya musicien mune na sobeta na kata hippodrome ko felo mide auto banda concert 17h juste concert et bandi muto azanga te batu tuba ya wana za fête ya musique dans le 19 juillet à partir de 17h juste ko felo mide na kata podium ba rotala spectacle ba rotala musique à kitoko pe ba baba zela single ko felo mide o azobi misakala mingi te sobi makala mingi te awa o eza ba rumba kitoko ko felo mide beteli bango pona ressource la pesca rambota trop et pas venanga Bruno Lubika mbonga propre et pas na mbonga salité za la raté la pese ba mota to sika zali ba ko changer notre mais code ba changer te fait na biso Willy Moucheni code mondial fondation Willy Moucheni ba mota to ba mama hippodrome mais na Miline Semba tous peuple la métolo mais na Chantal Eboza mais na so Chantal Eboza mais na Chantal la pese ba mota to mais na Karine ba diamant madame Gilou ba maman na Sylvain na Jedia mais na Sosia Weni mais na mamé Miline Semba tous peuple la métolo massa na bouti du tornado Kelim Menza super boss Canada mais à toi la 4 impact et pas docteur pour les Mutombo pour ça là is opération big manager dit Tchembi Obama on le relia soso bien on le relia la couisse marama bien les arazawana puis les grands Gérard Rabi ne change pas puis na pesi muto simba makamutu puis na biso David na pesi ba mota to esika zali chauffeur à mokonzi grand Mayas pe mère ngosoma mutuka ya bien mutuka ya propre Arnaud Azawana président Arnaud Mobutu bambota trop na yo l'André japonais soldat d'esprit tous les soldats d'esprit ba libindima encore ba Kofifi ba Cindy Love ba dunia soba ninga kofelo mide to kuta na biso tu na kata hippodrome ça concert pe na ko bossa na te honorable na biso Joe Alain na kata Fricide honorable na biso Joe Alain pe patron des patrons Ilunga Kalala boss Ilunga Kalala yayo yango wana pe na ko bossa na te Riken Obama yayo yango wana ba mota to na yo ba tutu balinga landi japonais soldat d'esprit ba mota to na bango merci na imena hippodrome wana question mo yelenga na hippodrome wana ceux qui peut waze kwa zaki ne be ba beta ba ta au pire waze kwa pona na pêche formation bien waze kwa tika musique monsieur sinon mais la pêche formation angozo invitation mais waze kwa atika musique
Voici quoi si la musique a commencé à me livre, on sait la fallu livre. La musique au moment où a commencé à me classe. Voici quoi a te le pas limité pour ma musique et ceci là a commandé moi la poto. Donc ba tout voici là donc moi ça la gâte il faut mais il faut c'est l'année papa Hervé. C'est la papa Hervé. C'est la fête. Voilà. C'est là. Au moins, il était pendant le même à la viva. Quand tu as souki à souki. Acha mon photo. Ah, n'est-ce pas acha mon photo. Ma combat kala. La disque ça la souki. Moutabo rappelle mission mon pénal les canettes bien filé. Asim bena casque abo acha mon photo. Kala na biso abo ba wo suscité. Papa na ba wo ça la souki. Donc ba to c'est la peine à ça hippodrome. C'est la ferré. Ba Davido. Davido ça la hippodrome. Ba Davido. Oh, open, à Diamond, à Christabella, voilà. Open, et ça m'a payé, bah pour on peut là. Donc il faut pas mais ça m'a payé. Parce que c'est la peine à tout le monde là. Il faut pas mais ça conseille ça fait sa musique. Voilà. Oh mboka note à la ferie. Pour le jour à hippodrome le 19 février. Merci à japonais d'SP et bomoni vraiment d'SP lelo à Tomboki Makasi à Tomboki à l'Ingarabajete na Kofi Olomide na notre légende. Balobi rendez-vous et rarement encore hippodrome de Vincennes. Un grand merci à mon boss, Papa Clovis, un FIPA, il y a Maman Doris, un FIPA. Un grand merci aussi à Charo qui était derrière la caméra et Arnaud Matumona à la régie finale. Bon, salam, salam, kitoko. Likez, commentez, s'abonner, partager. Awande Marambu ya malonga ezalara awa. Boss Rigen Obama na pesi mbote et na pesi pe mbote na ngai. Voilà, na pesi pe mbote na ngai na maman Nana Bokolo balobi Londres et aussi. Donc tantôt merci Bokolo. Papa na presse sortir ba mbote na bino nyonso et à mon fils voilà, maman Chantal et Boza aussi. Maman hippodrome. Maman hippodrome, maman Milinzemba. Tous pepele metolo. Pepele ya mbetolo ya bino ya ngwana et ba mbote na ngai lisusu na ingénieur Ivan balobi papa na Francia habillé de charge na biso lelo tozali et à mon fils Chrismi Mavungu maman t'aime énormément et Zakinga Wabino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise tout mon ani mbala sima kimia ezala obe o mabota Wabino bisous bisous bye bye batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divine invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait il a tamabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison divine. Balingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!